unité ezonga na mboka par rapport à mikuta oyo ezali ere ya kokabwana te ezali ere biso nyonso tosala lisanga moko tokoma libota moko toloba liloba moko. Je me sentais loin des dieux dans la période. Absence ya bande kolorola bakakenza ba mufuna est-ce que handicapé mukete culturellement et quoi handicapé te ba nzambe te ba batulora biso ce sont des serviteurs de Dieu tous respectés bango mais motema ya haine ya likunu bona tatu kubianza diatila ba chef religieuse nyonso bayete po baza na temple ya roya ame bayena bango te la volonté na bango daza bato bazo sala que F23 continue ko demeurer na est tete eta na chef religieux mususu depuis RDC Congo avec la guerre d'agression qui sème la mort dans sa patrie. Les catholiques. En tout cas, je salue le message avec Pasteur Dodo Kamba. Le message de l'unité au Yasengi, na bandeko nyonso tout sangana pour l'intérêt ya mboka. Au moins il pas papa Konde, bana sima, donc toza awa na kati ya molulu monene oyo ezosalema na stade de martyr. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ici au stade des martyrs pour la couverture. Il y a événement monene oyo ndebo akomona na sima na ngai bato bae ebele na kati ya misa oyo esalemi lelo awa le 24 février 2023 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. CNR Télévision au centre de l'actualité. CNR Télévision, la magie de l'information. Le premier Takibino Ketokosala Awa, Nangambu, il y a Stade de Martyr, et Sika Dodo Kamba est encore chef religieux. Il y a ma confession religieuse Nyoso à Sangisaki, ma confession Nyoso Awa. Na Stade de Martyr, na Kinshasa, et voilà maintenant nous y sommes. Mokolo Yango et Koki Oyo. L'évêque général Dodo Kamba Oazana qualité na ya chef religieux à Sangisi, ba confession religieuse Nyoso Awa pona ko sambela pona ekolo pona ko sambela pona kimia toko kende toyoka o akoloba par rapport ya lolenge oyo mboka eyoko kamba et puis l'homme de Dieu akoloba pe pona mboka akoloba pe par rapport ya kimia na mboka akoloba pe par rapport ya ndenge ba église de l'eau ezali na kati ya mwa nungu awa tozana stade de martyr CNR Télévision toujours au centre de l'actualité. C'est votre humble ami et serviteur donc à la présentation. C'est Cédric Ngongo et derrière la caméra il y a Pito Masakumoyo et Divine Boulangani. Merci. Et pourtant il est revenu au milieu du grand désert, désemparé, découragé, ma force m'a trahi. Nous accueillons les éminences avec les interprètes musicales. Musique. Au milieu des tourments, je me sentais loin des dieux. Dans la période difficile, je me sentais loin des dieux. Et pourtant une randonnée au milieu du grand désert, désemparé, découragé, ma force m'a trahi. C'est toi mon aide. C'est toi mon appui, c'est toi mon sauveur. Ne me laisse pas, m'abandonne pas, ô toi seul. Devant l'obstacle, humiliation, mes espoirs s'évanouissent. Je m'arrête, je recule. À toi mon soleil. Sans toi, c'est toi mon guide. Sans toi, c'est toi mon appui. Sans toi, c'est toi
je lève mes yeux pour recourir à la prière. Je m'agenouille et je prie. À toi seul mon appui. Devant l'obstacle, l'humiliation, mes espoirs s'évanouissent. Je m'arrête, je recours à toi mon soleil. Devant l'obstacle, la bataille, mes espoirs s'évanouissent. Je m'arrête, je recours à toi mon soleil. Sans toi, c'est toi mon idole. Sans toi, c'est toi mon appui. Sans toi, c'est toi mon sauveur. Ne me laisse pas, m'abandonne pas, ô toi Seigneur. tosengi na bandeko nyonso ya mboka na biso ero ezali ere ya kokabwana te ezali ere biso nyonso tosala lisanga moko tokoma libota moko toloba liloba moko mpo na mboka na biso ekangolama oyo andimi te nguya ya nzambe ekotambola na biso soki tosangani amanifeste yango bipai tozwami oyo andimi yango amanifeste yango eza na bamoma tosatashaka na badoctrine na makambo na biso me eza na bamoma oyo tokweyisaka makambo wana nyonso ifo tokweyisa parceke monguna akoteli biso na mboka tosangana lokola famille moko bongo tolongisa mboka na biso awa nazoloba moto nyonso arépondre na invitation oyo yeba ke oza na conscience epai ozwami mpe nzambe ya likolo ayoka priere na yo na ya ngai tozodeklare ke ane oyo toboyi makambo ya guerre oyo mpe solution ezozwama na mboka na biso kimia ezokota na mboka na biso esengo ezokota na mboka na biso mpe bonheur ezolandana na biso oyo andimi maloba oyo abetela nanu tata nzambe maboko oyo tokokanga awa ekangami likolo oyo tokofungola awa efungwami mpe likolo nde tozodeklare tosengi kimia na mboka na biso a partir ya lelo tosengi esengo na mboka na biso a partir ya lelo tolobi matanga esila na mboka na biso a partir ya lelo mpe nazondima ke nzambe oyo ayokaka yo na sekret lelo oyo tobimi mpe tosangani ayoka losambo na yo na ngai mpo mboka na biso ezwa kimia mpe na deklare ke eloko moko te na mboka na biso ekozala lisusu ndenge ezalaki liboso basoda na biso bakokufa lisusu te bana ya mboka na biso bakokufa lisusu te mboka na biso tokokontinue kolela te matanga nyonso ezosila lelo oyo andimisami na maloba oyo na mwa kondima moke aloba tondimi yango na kombo ya nzambe na bomoi. Oh Dieu, nous croyons que tu ne l'abandonneras jamais. Tu ne les laisseras jamais. Tu feras échouer les plans de ses ennemis. Oh Dieu, en cette année électorale, nous croyons que Seigneur, tout ce que tu as donné à ton serviteur va se matérialiser dans cette nation. Merci, nous espérons le jour meilleur, le jour des performances et de l'accomplissement de grandes choses. Fais échouer ses ennemis et donne à ton serviteur, le président de la République, la force qu'il faudrait et le plein succès dans son mandat.
unité ezonga na mboka par rapport à mikuta boye bapaster balaki tolekela eza makasi lero naleri batraya tosangana na bayende Bonjour Deluxe. Bonjour Cédric Mongo. Ouais, Deluxe. Tout le monde a kati ya misa monene oya ba religion ba confession religieuse seigneur so basangani le 24 2023 awa na stade de Martyrs. Impression na liboso par rapport ya melulu ndele kilelo. Impression na ezaka ke journée ngo eza récit total. Donc je bénis l'Éternel pour cette journée le 25 février. Donc nous rendons les actions de grâce à la personne divine, le patron des saisons qui est Jésus-Christ. Pour savoir que ma confession religieuse n'est pas sangala. Dans mon rôle lelo, tout le monde bandera kimbangiste, bandera église de réveil, bandera musulman, bandera belé. Et ça bandera musulman linga makambo o ezalate. Mais ba beti ndadi ba raté. Soko tali au moins ba pigeon bandeke ya pembe. Donc cela veut dire la personne divine, le patron des saisons est contrôle ici en ce lieu. Dans cette stade de Martyrs. Donc c'est dit Ngongo Makamwa Kitoko. Donc félicitations à son excellence le prophète Israël Dodo Kamba. On a ténacité naïe. Parce que sur Otali, ma pression à Zouaki, ma Kambo à Zouaki, maintenant on va comprendre Batou. On a vu plus de 70 000 personnes, ça me fait tellement du bien. D'accord l'homme de Dieu. Maintenant, Deluxe Arlo, pour un message de paix au APCA. Au monité que ceux qui t'ont dit message au Andé Moboko, l'église de Gozong ensemble et puis l'église de Gozong très fort. Il a si bien dit. Alors bien revient à l'unité. L'unité. L'amour transforme les choses. L'unité égale à l'amour. Cet amour-là, il y a un message qui a 500 bâtons. Parce que ceux qui ont bolingo, c'est qui était bateau baroyate. Si on bâtonné à bolingoté, il y a un baillette. Au moins, nous savons qu'on sera l'unité. Au moins, nous savons à la 5. On sera l'unité tellement très bien. Toi, dans mon canabiso, plus de 2 décennies, Mibal Bakoupaka, Bassi Bakoupaka, Torole la banane, tout les bandes embêtées. Et puis, dans une année électorale, il y a un peu de d'accord. On a absence, il y a des Koloro, la Kenza, Moukouna. Est-ce qu'il y a un handicapé qui est culturel? Et quoi, un handicapé, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont respectés, mais mon thème est à haine. Il y a les Kounou. On a tatoué bien Zadiatila. Non, papa Yakia. Alors, ils sont des serviteurs de Dieu. Tous à la bassale, il y a un colo. Mais tous à la businessman. Tous à la VRD. Tous servis, il y a Congo. L'île Lobabé, Bonzambet aussi. Le Tomo Bazoa. Base à la tête. Au monde, il y a des gens, non? Papa, partout. Place, il y a toujours solution, il y a toujours réussite moko au Ezali, na niveau moko au Kamate. Net na ce sont des serviteurs de Dieu présents et c'est la sorte que papa ya on peut bailler la barotte. Un jour ils ont empêchement, malgré que nous sommes muté ma belle baillette. Bon, tu comprends bango, Mouna Moutou, Azoki Mbele, Azoki invitation pour aya. Sora yete, bisous pour ça. C'est tout le monde. Azate, Azate. Pardon, Basalante Bazarate. Bazali. Ça va être un problème, c'est ok. D'accord, Deluxe. Par rapport à Makambu Papa Moukouna, Loba, qui l'autre fois l'émission, il y a la politique à Loba, ce qui va coquille, Bande Robin avec l'église Baton de sa stade en Tazorondima. Est-ce que le lot de Kamba Sali a une réponse à Makambu Moukouna Lobelagi? Et ça réponse à ta mouquette, c'est pas toi ça. Est-ce que Moukouna retourne à stade de soi à Tigeli? À retourne ça, toi tu as Makambu Wana. Makambu, oh, et ça Makambu Yamboka. Et ça Makambu, il y a unité. Et ça Makambu, il y a cohésion nationale. Et ça Makambu, il y a Bana Congo, Bazwa, Kimia, ça va sur restauration, Moko, il y a Libelago. Vous comprenez? Et ça Makambu d'amour qu'on a tête à négocier par la tête. Vous comprenez? Et ça Makambu Nzambe, qui Makambu l'équipe bien, et si on va bien. Bah on va y être, bah rater la banque. Ce qu'on va y avoir, on va changer l'eau. Merci de l'équipe parole, qui le sambo.
baimage osalama bato ndenge na ndenge bato bapesi bafront bato basameli nzambe sikoyo papa omoi na lola munda mutu akota ye moko bato bakota na bato boye te atozala na bato yo okota na bato yo aleboya yanga azali mokambi na bino bo tokota na lola non munda mutu akota eza eloko eza individuel. Donc c'est l'individualité. Par personne ne peut rencontrer dans l'eau. Mais ils étaient. On battait belle de non. Papa, là c'est Batumi Balé Mista de Sangali Nzambaza. Merci beaucoup. Merci merci Delix. Bonjour Ndeko. Ouais, bonjour. Ndeko, tout le monde lelo awa nakati ya molulu monene oyo ba église confession nyonso religieuse basangani le 24 février 2023. Impression na yo d'abord par rapport à molulu ya lelo. En tout cas, d'abord, comme on a dit Mabanga, Aigle Noir, Nazim Moro Bangunza, révolutionnaire pour Namambo Salai Kimba ou Namboga Nabiso. D'abord, Biso Tozane Semoromona Makamboyo. Parce que Nzambe Balukaye, pour Kimiamboga pour Lukanzambe. Donc, na sepeli na organisation eselemi na likanisi bazui ya kosangana kata stade po ah bakoko na biso bakufa wa makile tanga mawa ya mapesa stade de martyrs makambo belé zalia. Donc esongo eza na biso eza ki ya komona batata na biso ya ba confesseur religieuse nyonso tout ba yeba sangani pona konso moko ko senga kimia na mboka parce que biso tola ba méchant mabe na mboka bato ba odaye trop na est bato ba odaye makambo belé en tout cas, nous sommes le sang peu bolingo. Si bolingo zate le sang zate tout bana biso que tout ça on a pas makambo. On se comprend. Donc biso et on a biso ça que les lomo konzambo ka pesi autorisation ya kosangisa basali ya nzambe nyonso na biso moko bangunza donc ko bele na nzambe biso to bele kimbangu banso ba bele li bakingandi pona to to ka kimia pona ba moko yango to kolonga et l'autre tata kimbangu lo bana biso yango na ba moko nde to kolonga de ce qu'on a biso vraiment za yango. Merci beaucoup. Maintenant prière o ezali prière pour la nation ko sambela pona enkolo mais to moni bande ko mosusu pe ba sambela ka nzambe mais ba yena biso elongote Tokolobanini, ezali manque de considération, balingi mboka ezala bénité ou bien ezali nini selon yo. En tout cas bandekona bayete na volonté na bango eza bango de bazulu ka 123 ba continuer ko demeurer na mboka. Mais bango bayete na empêchement peut-être na musala maladie bango baza na souci ya ko ya mais empêchement mo kangi bango. Je parle de chefs religieux mususu oba. Te baza mitama mabe. Bango de bazulu ka malera mboko. Ba chef religieux ils sont pas yété au bazar na temple ya roya mais ba yena bango la volonté na bango baza bato bazo sala que 123 continuer ko demeurer na est donc baza bato moko boye normalement to considérer bango na mboko te donc normalement to considérer bango na mboko te parce que ba mité mabe. Merci beaucoup. Merci. Bonjour confrère. Bonjour Ndeko nanga confrère nanga na misala ko mona tango nyonso. Sentiment trop ya rokuta na susu na kati ya molulu monene o ya lelo. Ouais, sentimeza makasi komona ba confession isangani. On a église de réveil, église kimbangiste, ba musulman ba sangani pona intérêt moko Congo en tout cas nazana esengomi makasi. Première impression na yo par rapport à molulu o ya le 24 na kati ya stade de martyrs ezali prière pour na mboka. Mais na bande ko mosusu ba répondre présenté, est-ce que vous trouvez que ba na bolingo ya mboka te soit ça ka manque de considération? En fait, nous avons confirmé que Bazana Bolingomboka, peut-être que l'occupation n'a pas permettre de Bazala. Mais je crois que déjà Baza Awa, Baza pour représenter déjà Obayete. Donc photo qui maman polémique à Kolobake Obayete, les Bazana Bolingomboka, non, moi je ne pense pas. Nous avons toujours un patriarche Papa Nkelani. Est-ce que Papa Nkelani pas à moi soutien par rapport à l'activité de l'équipe? Bon, Papa Nkelani Kolobaki a un soutien, a déjà un soutien pour Mboka. Parce qu'il y a un patriarche. Soko moni ebele baza awao na molimo baza soko tali lignée la bango mona ke moi Nkelani mukezali. Donc Papa Nkelani place à moni ke basangani pour Mboka, aza toujours un esengo. D'accord, merci. Maintenant pour le message de paix, Dodo Kamba a aussi lancé tout ce monde a comment église de réveil, il les a divisés. Et l'autre côté bande comme Soubake Gosala au conseil des églises de réveil. Mais aujourd'hui Dodo Kamba a appelé à l'unité. Votre première impression par rapport à son message? En tout cas, je salue le message avec Pasteur Dodo Kamba. Le message de l'unité au Yasengi.
na bandeko nyonso tout osangana pour na intérêt ya mboka. Alors so bandeko mususu baza na ba projet mususu. Alors so ça bien, pourquoi pas kopesa bango penzela. Donc faut éviter un peu ba division wana. Biso nyonso tosangana pour na ekolo mboka ke liboso. Merci beaucoup mon. Merci vraiment. BMH Télévision, nous sommes très contents de vous rencontrer ici na kati ya Molulu Monene oyo confession religieuse et organisée. Votre première impression par rapport à Molulu Alelo? En français ou lingala? Lingala c'est mieux. Ok, merci. Tokoki kaka que rendre ba multiples actions de grâce dans Nzambe ou à permettre que tokuta na lelo na se ya moi c'est pas facile. Mutu na ba programme na mais les gens se sont sacrifiés pour venir ici. J'ai vu certaines personnes basées makolo. Alors fardeau wana na mitema batu yangonde Nzamba talaga parce que talaga comment vous portez les fardeaux. Et impression na biso ezaki Nzamba yo ki lo sambo na biso. Lo sambo e botaka mbuma, lo sambo e futaka. Donc ezala lo sambo e salama ki liboso, ezala o ezo salama lelo, ezala o e salama sima. Nyonso eza ba semence oyo ezokende ko toucher motema na Nzambe pona ko intervenir na kati ya préoccupation et à Kimia pour Namboka Nabiso. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, nous avons vu que l'église des réveils est un peu divisée par rapport à moi tendance à comment qui moi différent. Mais aujourd'hui, Tomoni, l'évêque général de Dokamba, a lancé message il y a unité, message il y a paix. Pensez-vous qu'avec ces messages, ça peut encore réunifier l'église pour tout ça l'église du réveil n'est pas divisée. Dans le moment où Ezalaki na Mwamika Katano entre l'ancien président Soni et le nouveau président actuel, tous ces problèmes étaient réglés. Par preuve, aux hommes on a bangonioso et du côté il y a révérend Soni le fer de lance au Ezalaki révérend Bravo Yewana Azaliawa na Katia il est au four et au moulin pour na Musala Oyo pour dire que l'église du réveil, Marambo et Zalaki c'est terminé. Tout le monde parle un même langage. Voilà, pour nous au Bazana ERC. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes au Bazalana ERCT, mais qui sont du mouvement, qui se disent du mouvement des réveils, mais qui ne sont pas dans Katia ERC. Alors là, l'ERC ne sait pas les contrôler parce que Bazal libre, Moutou na Moutou, à Zosambe Nzambe. Nzambe aza pona mutu nyonso, mais l'institution confession religieuse RSC n'a pas de division, n'a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. On a vu l'absence remarquée de l'église catholique. Est-ce que Bazala qui est intéressé ou soit intéressé qui va monter? Bon, je ne sais pas répondre à cette question. On a invité tout le monde. C'est à eux-mêmes de répondre à cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes là. Toi, la Kati, il y a stade de martyr. Qui pas Papa Konde na Sima. Ah, au moins il pas Papa Konde, Bana Sima. Donc, Tozawa, la Kati, ya Molulu Monene. Oh, je sais le stade de martyr. La Moni Bandeko. Ah, papa. Impressionnant par rapport à Molulu et Lelo. Impressionnant les Anondeni. En tout cas, merci pour la parole. Impression nangai vraiment nazana esengo mingi pona komona stade de martyr etondi pona union de prière pona mukolo lelo pona kosenga pona mboka nazana esengo mingi pona komona ba représentant ya ba confession religieuse surtout ba belemi na stade de martyr pona ko présenter mboka na biso na maboko ya Nzambe esengo nangai zali soki matondi ya kosenga Nzambe likabo ya kosenga Nzambe prière ya kosenga Nzambe po Nzambe atia kimia na kati ya mboka mobimba pas même na este na mboka mobimba la évolution surtout au basengi na kati même sociale même activité surtout na kati ya mboka na biso évoluer et sengo na ngai kozala soki nyonso te kozala réaliser nde esengo na ngai kozala esengo na ngai kozala ekoluta motuya pour le coup, et son pas Nzambe tata. D'accord, merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Voilà. Ah, tout le monde qui papa aux la kati animation ko sepela ko binye Nzambe. Un sentiment no ezanini ko binye Nzambe boko sepela pour Nzambe boy na Molulu Monene obiso bana ya papa Konde to sangania lelo. Bon, en tout cas pour la ngai eloko eleki ko sambela ezati. Ezaki na makambo yebana kite banda kala ibomba maki. Mais loko la Nzamba biso la mboka na biso. Tout les sengo mingi parce que tozalaki en dehors il y a makambo constitution religieuse mais le kola mokonza mboka koti biso na kati ya ensemble to kombo moko po tozala union parce que on est au salama sans le sambo et le côté
nzambe ayebaka ndenge atelemisa bana na ye kotelemisa bana soki tozala bomoko tozala na union tolingani na kati ya Congo kotomoma likolo tozala te bato moko oke mopanzi ozokomirimire mobosani kene sa bolingo nzamba kotombola biso te. Ok papa, pour na bandeko mususu bayete basalaki kwa kolongwa na mwa confession religieuse okolobela bango nini bandeko bakimi lelo kosambela na biso te. Eza mawa pola bango. Soki bazokanisa ngo intérêt ya mboka la biso soki tolandi losambo te kozala pasi nini. Parce que tout tala en général ngo soki lelo Congo zo kotela mais zo bendele parce que nzamba salini akomi ko sangi biso tous ensemble. Bon bino bato bozo ko kima biso tous à la union tous ensemble tous à la bomoko mboka ke lolenge nini. Donc ndako sepela mbala sima soko yo ki ba bengi poto ko sambela pola mboka fo boluka rabo ya ka po eza honneur ya lokumo mboka na biso. Ata lelo biso te bongo sikoyo petit avenir na biso bana na biso bazolana so to lakise bango lo sambo te to kozala lolenge nini mais so to kozala lo sambo to kozala bomoko omona to kotambola lokola bai na Israël ne batambola ki wana nzamba kotombola Congo. Merci beaucoup papa. Bonjour Nous papa. lisons le message du chef de confession religieuse. Moni bino na kati ya molulu monene o esangisi ba église de veille nyonso lelo. Sentiment no eli boso ezana nini? Nazana na sentiment liboso ezake nazana na toni samini nyonso. Pour la commune na RDC chef de l'État on a reconnaître ya solo que Nzambe a résultat azala kapé asambela kai que la paix et la miséricorde de Dieu de tout baswa temps ya kotombola ekolo kopesa mona ngo Nzambe pour la mouvement de mwana mboka o ya molili pour na libela ya libela na libela. D'accord, prière ya lelo ezaki pona kosangisa confession religieuse. Prière lelo ezaki pona kosangisa ba église nyonso lelo kosambela pona mboka. Mais tomoni ba chef religieux kususu ba yete na ba ndimela bango ba yete. Est-ce que ba na mama kama mungu ba lingi moko kende liboso te to zanini démocratique du Congo. Eza na ba chef religieux mususu depuis RDC Congo. Une période très douloureuse de son histoire avec la guerre d'agression qui sème la mort dans sa partie. Les catholiques, les chefs de confession religieuse adorent Dieu, le Père miséricordieux, d'accorder le repos éternel à tous nos compatriotes morts parmi nous à cause de cette guerre injuste qui nous est imposée par des forces négatives, notamment le M23 soutenu par des pays voisins. Au milieu de la vérité, il y a un tosangani pour la côté chef de l'État. Le chef de confession religieuse les écritures saintes qu'ils sont devoir de proclamer à chaque instant. Nous reconnaissons la paix, l'amour, la justice, l'unité, la tolérance, le pardon. Le tribalisme, la division, les discours de la haine et les manques de patriotisme ne feront que nous affaiblir. Chers frères et sœurs, Dieu, notre Père et Créateur, nous confie, nous, les religieux, la mission de prêcher la bonne nouvelle de la paix à temps et à contre-temps, en tout lieu et en tout temps, quelles que soient les circonstances, et à tous les hommes, quel que soit leur rang et leur qualité. Nous aurons failli à notre vocation de messager de la paix, synonyme de développement, si à ce stade, nous n'attirons pas l'attention du peuple de Dieu sur les velléités qui peuvent briser la paix et la souveraineté que nous avons chèrement acquises. Le chef des confessions religieuses salue les efforts fournis par le président de la République sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, notamment avec la promulgation de la loi de programmation militaire, et sur le plan social avec la gratuité de l'enseignement primaire, et sur le plan économique avec l'augmentation du budget de l'État. Et ils implorent Dieu d'assister le président de la République dans ses charges en vue d'aboutir, en vue d'aboutissement heureux de tous ces efforts au bénéfice du peuple congolais.
Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous étions là au stade des martyrs. Pour Namolulu Monene ici, confession religieuse. On vous avait promis que nous allons vous apporter des images à l'appui. Nous allons apporter tout ce qui sera fait ici aujourd'hui à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Tout lundi, discours, tout lundi, prédication. Il y a l'homme de Dieu comme il a prêché l'amour, l'évêque général Dodo Kamba Israël, il a prêché l'amour, il a prêché à l'unité. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre depuis partout. J'ai dit un grand merci à mon équipe technique. Derrière la caméra, il y avait Peter, Masakumoyo, et de l'autre côté de la régie, il y a mon maestro, Monsieur Hugues Sosongo. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo. Merci. Des tourments, je me sentais loin des dieux. Dans la période difficile, je me sentais loin des dieux. Et pourtant une randonnée au milieu du grand désert, désemparé, découragé, ma force m'a trahi. Des tourments, je me sentais loin des dieux. Dans la période difficile, je me sentais loin des dieux. Et pourtant une randonnée au milieu du grand désert, désemparé, découragé, ma force m'a trahi. C'est toi mon aide. C'est toi mon appui, c'est toi mon sauveur. Ne me laisse pas, m'abandonne pas, oh toi c'est